fallait moto qui na faire rigolo la tebi ninge sala mais faire rigolo pour faire la petite photo mona fallait poster. Ce qui me doit être, c'est parce que Mireille Sasalaki et Asalaki émission à l'objet n'a qu'à ça c'est la belle vue ennemie. Kobeta faire rigolo Kobeta Félix Oazé par 12 en tout cas n'habite ce que tu vas le bango na ndenge n'habite ce qui va bazela qui na matanga na faire rigolo na Félix Oazé ba ya mana ba koya na mabele ce qui toni. Merci beaucoup na bande na biso balandi na biso na partout dans le monde ici na chaîne na biso ya MK et Yokani officiel. Merci na soutien na bino na nzela prière un franc na bino na ba conseil na ba commentaire. Merci Nzambe ya lola akambola. Nous avons senga toujours continuer de s'abonner. Chaîne na biso boti souvent na sika na kombo ya bonne humeur. Donc awa ba makambo bien mana oleka awa bozala jamais déçu. Na sima caméra plus azali ko pese bote to pese mbote l'équipe mobimba ya MK Yokani TV Nzambe a bambola sobanzo. Sans plus tarder ils se refont la biso caméra tout pesa ba na biso bote à télé à bonjour. Là bonjour. Bonne santé. Bonne santé ça va là. En tout cas ça va comment on est là pour la caca. Tonton MG. Là, question aussi santé, ça va? Oui, ça va, tonton MG, ça va pas. On va aller à Pembe. La pauvreté au ça va abonner la question sur MG, Yokani, et MK, Yokani, en tout cas, par mot de place, vous allez vous s'abonner massivement. Yo, peut-être pour la première fois. En tout cas, pour hésiter, vous s'abonner, vous partager vraiment, et vous allez vraiment bien. Très bien. Ok, merci. Merci beaucoup. Sans plus tarder, toujours dans l'actualité la mission. Il y a des conditions, il y a matanga des conditions, la précipitation de la raison, il y a Koufaki Nangola. Dernièrement, tout le monde a qui a ça la émission, on a des conditions de culture. Il y a déjà, j'espère, l'année passée. Il y a l'Obaki, l'Obaki, c'est l'Ofi, Azofi, Nangola. Et puis, Nande, qui va coller, qui n'est pas pour le Bakene, Azoma, il y a un autre qui va poser au matin. Il y a l'Obaki. Et ça, la passe que tu vas pour moi, côté à ma ville. Côté à ma ville, c'est côté à ma ville. Il y a ma lame, on a déjà 10 pour compter à monter. Mais ceux qui ont ma ville, ils ont moins de mon corps. Les places que tu as là. Donc, tout le monde est dans la mission, il y a son nom, Raïssa. Comme ça, la salle qui est dans la mission, Zamba Pemse la Kim. Les PBA qui les a déjà la Kim. Mais pour mon absence, ça va tout na matanga ya Christmas biso Raïssa. Absence ya ba collègue na ye ya makasi ba sala Congo na invité ce kotanga ba Congo absence ya Benfica de monique na ba lisusu invité za di akwa nenga lobati na émission que non na kanisa nani Benfica na sila ennemi ko ba za leki na Merci beaucoup en tout cas pour la question. Très bien. Merci encore une fois il y a pour participer dans le plateau là pour faire la merci. Déjà on a dans le initiative ezaki ya bien ya boyamba pour rien de connexion Mireille Sabawa parce que la plupart il y a des artistes comédiens qui sont au Falibanda soit na biso zo la ba ya okunda ba na mboka na bango okunda ba za la bapaya et donc ba so ya ba comédien na mboka ya ba ko na ye de sala bien on a ba absence ya ba azalaka na bapreoccupation na ye azalaka na baprogramme na ye epuis na moto aza na manière nini oyo aviva na moto oyo akufi aza mpe na lolenge nini oyo bandeki kosolola oyo bandeki koleka to oyo bandeki koleka te ce n'est pas dit que soki artiste comédien akufi seke baartiste nyonso efo baya ata baoyo banda osolola te fo baya te eza ndenge ya moto ndenge azolaka likambo peut-être ye asala succès na ntango ya basede asala succès na ntango ya batelevizio e bandeko oyo baya na bayoutube baomonaka emoye toya te mpo totika bafanda na ye te toyebi ye ka étant grande sœur oyo mpe asala rage na ntango na ye
mais akofanda na ye tosolola toza na affection te donc biso nake matanga ezalaka hypocrisie to nake etalisa kabelo nake etalisa lipapa na nga nake etalisa voiture na nga nake etalisa babilama na nga nalati mais yakoya mpenza kocompatir na matanga na oya te parce que tofanda na ye te mais quand même toza babango toza baafricain ata motu kofanda na ye te ata kopartage baintimité keke camarade etambola te mais ntango okolingi kosala nazosala eza na yaya moko be ndeko moko afungola ntango mosusu nzela liboso na bana quand même ata présence esalaki bon ezalaka nango obligé parce que parmi mpe bato baye te eza mpe na bandeko mosusu mpe basala succès na ntan baseni na basomirais bango mpe base présente ouais sikoyo na ntan na bango mpe baza na baproblème na bango peut-être aza na préoccupation azwaki empêchement peut-être na ntango oyo matanga ebima corps ebima soit na veille mortuaire toujours enterrement aomonana aose présenter to se fie kaka te soki moto aye te c'est parce que Miraes asalaki émission alobiki ngai nakanisa sila na bellevue ennemi te ntango alobaki akanisa sila na bellevue ennemi alobaki teke mokonga na kokufa namona bino botya makolo te te alobaki yango soki alobaki akanisa bango ennemi parce que aza moto peut-être amonaki ke bashokaki ye peut-être ye bamonaki eloko barépondaki ezalaki bien tout ça comportement na bango étant baleki sepesaki ye te mais cela ne veut pas dire kalobaki yango ke ndenge eza pepo tosalela o volonté ya moye eza te kalobaki soki nga nakufi to nabeli namona makolo ya bellevue na sila te alobaki yango parce que na suka asukisaki ntango batuni abikeno baza baleki na punir bango oui aza motu akopesa bango punition parce que ata na théâtre faut yebaki wana apinir bango na sens oui ato pasteur de la foi asali lelo tokoloba teke pasteur de la foi boyi bellevue na sila basi bandeko na ye te babana na ye te babaleki na ye te apesi bango punition par rapport ya eloko moko oyo azolingaka baleki na ngai babongisa baleki na ngai bazala esika moko alors so toloba na monoko esimba te seke foto aplike punition moko oyo bamoko bafanda mpe pasteur de la foi azalaki très important malgré ye kaka po totya na se tobongisaka mpona kosoulage motema ya confrère na biso ndenge moko mpe na procédure miraisakende no ezala ete mpo alobaki soki ngai nakufi batya makolo te ndenge lelo tokomi kodiembela na absence ya bango mibaleki te par rapport à émission non lelo tokomona na veille mortuaire mpe bellevue aye esila mpe aye tomona mpe na enterrement bellevue aye esila ye nayebi te so mama na oloba na oposa mpo ndeko nanga confrère nanga mpe plaka aza wana so na oposa alobi nanga kite ooposa makambo alobaki yango Voilà, merci beaucoup pour la question. Moi, point de vue, non, pas point de l'eau, ça la mariage et ça bien. D'abord, on a profité sur ce souhaité par ces comédiens sur la conflit de la banque, les condoléances. Nous les lavons ensemble, na bango. Na roloba boye, tonton, moni lelo na vie, toye baka, ton on sale lelo moro boye. Na ba retomber na cause la nuit. Na nous partir na selo ko na choquer ndeko na ngai, na choquer ndeko na ngai na moni ke na musali bien. Oh, oui, bah, tant qu'ils ont choqué, on va dire que l'on est au Tchikat, parce que l'autre monde a son temps. Ça qui bien, tu vis sur ma boque, tu bosses n'a pas ma dé. Tous on appelle une émission on dit qu'on a besoin de Mireille Bassala qui m'a pas qu'il m'a bénaï. L'autre comme ça, on m'a cassé tes poids. Azaki m'a béné, bah des fous de la qualité et Zala qui n'a pas. Mais quand elle a ce émission pour la salle que nous avons sur la place, il y a des bandes de corruption, mais nous avons rien à faire. Oh, ngana mutema na ngai wino yate te waske za mutema te za point de vue na ngai to sala nali na sauce nini omoni lelo tuluka kobongisa donc tozana pouvoir na koloba ya kosela tuluka kobongisa tozala bien parce que loso na kufi na tante ya oleka katale ya limbisanga na shokaki yo lelo ndeko na so mira ya kufi mais ashokaka bandeko mais pasala ka mpo mpa shokaki ye oui donc ede tika na tika ki yo na sauce ye ashokaki bandeko ne avant kende tant musulé qu'on a l'obaka na TV wana tant mususu ngata mususu sila mo be déranger qui tant mususu Bellevue déranger ah ko ni ndeko na ngai loko ayolo bango devant la caméra pour ta benga ka biso tant mususu alo bela biso boy ayena ngo devant la caméra et choqué tant mususu bazapele bakana na yemo mususu be to yebite tant mususu ko yana bona matanga suba yeba so bengo bazala hypocrite parce que loko bon tant mususu de choquer ka bango pe nepti suba to ba nga ba comprendre et choquer bango parce que moi na tuna ye bato mona te na ye kole po ebele bayaki wana kolela mokolela na kati yo te problème esiko des années loko wana soki na ye soki na sabatu bamomona omoni biloko wana ezobebisa même na mosala théâtre parce que
par exemple okopesa neti yo otie ntango na place ya mams topesa personnalité moko boyeke non oza moko bien social oidaka opesa baconseil ozomona osali yango ecarne role opeki kitoko bato babeti maboko mais na vie réelle okuta na likambo oyo osalaki na théâtre boye okuta nango so na vie okoka kozwa donc parce que nzambe apesa biso kozwa likambo tout ana sena ozomona nzambe apesa biso makoki quel que soit likambo parce que nga nalobaka avant problème eya solution ezalaka liboso ozomona donc problème eye nsima solution ezalaki déjà donc problème ekokoya taki na zambo ata eza makasi ndenge nini nzambe osungana sai na nsima ozomona ntango soki okuta na likambo ntango mosusu kosala mo na théâtre okuta yango na vie réelle pourquoi pas tokopesa yango okitisa yango opesa yango solution na sens que na se présente na matanga napesa image ya bien na théâtre naza mama social aza papa social kopesa bato ba conseil tiranga mona sa nini na nalakisa exemple na vie eloko oyo ngai nkona azali mpona ngai koloba to kolakisa tomoni yango mingi na bacommentaire omoni ezobebisa mosa par rapport po soki yo oye te même na mosano ezobeba ozomona parce que public omona ko ozokosa biso oyo ozolakisa eza neti passer oteya tika ekoko tika nimeye na suka ozokonga mabonza akoti bar akoti nini flat na mwasi tu vois est ce que okoya suka oteya limite tika boye na linie wana oza na raison ngana zoloba naza koloba rapport wani to tomoni bacommentaire ke mamsa ye te belfikati baye te boye na boye ntango so bazalaki na baoccupation na bango oui ezala nango moto mosu akokufa esengeli te bacommentaire nyonso bazala to mosusu bazocompatir na ndenge ya mosika c'est peut arrivé baza bato baza na baoccupation moko basalaka derrière la caméra parce que derrière la caméra eza na vie mosusu mpe bamenaka baza na mibali na bango baza na basi na bango baza na makambo basalaka apres ata mosusu mokolo azwaki empêchement parce que matanga ewumaki vite ozalaki matanga ekomaki ba 21h to mosusu heure wana epermetaki teke azala wana tant que azalaki na tournage pendant la journée tant que na bouté esengaki apema amonani te elobi te ke bato babango bango bayaki te il fallait pas mon en quand même parce que babite que bayaka chaque jour babite que bayaka kolala wana ata une fois qu'on a public est déclaré bango ben oui et ça c'est na bango est-ce que bato baosanga na matanga ezaka belvina si parce que la minute bango baza lokwa baikona do baza ça on ne va pas faire la faire au même moment baza ko faire la faire na monde à terre bango ba simbi théâtre na donc toko ignorer trop beta sa karaté que non le bango né tu vois donc absence ya moko des autres remarquable et donc pesé c'est pas dit que ba misusu non ba misusu baza na ba moto na bango mais na minute nzambe atombo li bango yosu libale mam c'est la te sengo ya la matanga kasi de wana loko c'est mam ça oya temene d'autres part nde bato nde batika kodiembela kaka parcours ya émission po mutu na mutu aza bapreoccupation na ye mamsa kozala mpe libanda ya mboka belfipa kozala kasa na batournage na ye alors ntongo ayebi ke moment opportun peut-être na biso namoni ke babimisi programme ekoincide ke na jour wana naza mwa libre na butu naleki na butu ekoincide ke na ntongo naza libre na koleka ta namona naza na 51 to place nini baotya nake namonani na songi mais batika nde kodiembela par rapport ya émission moko ye asalaki ntango ye asalaki émission oui on peut dire nako revenir na maloba ya konfa nangaki ashokaki bandeko mais apekisaki bango te baya ntango ye akufa apekisaki bango mpe te baya soki ye apeli bapweteke soki te oui ayeba ete ezaka nde tozalaka toswani debi ke tobomisa lobi atyai na motu na ye teke nga so nakufi boya te osonga nakomi maladi gravement boya te alobaki yango te ezaka baéchange de parole to mpe bakanda oyo tozwaka nango après tobongisi maintenant les gens avant de tout totika kodiembela wana bomoni batali video wana yango bayebi baoya te bomoni emira ezalaki te eyesaka kitoko te à chaque fois artiste comédien akufi il faut bobimisaka makambo kasi tozela mpe ya debora mpenza akufi babimisa kasi debora bakufi babimisa oui comment pas artiste comédien akufi faut pas makambo eyaka yo mpe tozela debora benz babimisa mpe sombele c'est bon, merci beaucoup na ba intervention na bino. J'espère que bande ba yoki ba réponse ba ndeko na biso. En tout cas, tout tika ba dilo pour la kopenda na c'est la famille. Les autres continuent là. Donc voilà, makambo zo pela ka moto na groupe ya na moto zo pela. Ba kangi moto atika ba voice. OK.
tanya balobi badiseli donc selon bainformation Tanya, ouais. ya makambo ezoleka na bainternet ke tanya moto atekaka bavoice oyo ebimaki fuite oyo ebimaki tanya moto abimisaki yango epuis tomoni linana adresse na page na ya komi ke non soki balingi baboma ye babilongo boye akomi wana donc ase reproche na eloko asalaki eza matreve yo pendeni par rapport lisusu ya mutu ya tanya oteka bavoice estce ekozala ya solo to nde nini parce que clique na donc groupe na bango bazali vraiment ferme puis solide oyoka babiloko akomo eza kitoko. Moi je dirais que eyaka makambo oyo ya monde ya théâtre odi mongo betelesi eza po ede parce que so balobi ke eza tanya est-ce que baza na bapreuve po biso ntango toyaka na youtube awa naye na bavoice naye na baaudio naye na banani na bavideo to naye na bacapture ya message wana nazo atise plaque directement tala kombo na oyo yango tala eloko tala kombo na oyo yango bakangi na téléphone mais pourquoi bafilmaki ete ntango bakanga te c'est ça le problème boyebi ke ntango boya oloba na youtube il faut boya na preuve ntango bokangi ye na telefone ke ye moto aosala biloko bongo pourquoi à l'instant motu moko azalaki ata na idée te ke ya kofilme te bakangi pourquoi ya kobimisa na tv pourtant na preuve bongo te makambo elekaki entre jérémi na belsi bakangaki eyenga songisongi tout le monde alobaki eyenga songisongi mais jusqu'à présent tozela tomona video to voice to motu moko aconfirme biso ke c'est réellement eyenga baya te donc baspéculation kaka nakosoupçonne mais est-ce que c'est vrai que c'est Tanya qui a vendu de voice? Est-ce que c'est vrai que Tanya Zalaki joue au Tinana Azalek au solo là? C'est-à-dire Nana maintenant elle va expliquer biso que jour na vando sur la ya Zalaki que jour na vando peut-être sur la Zalaki na yemo ko na ndako ko Zalaki te que jour on a vando ko sur la mona beta qui en auto Zalaki pisse mais la voiture là on peut directement accuser Tanya mais donc accuser per la réserve Mouton ya vando ko sur la c'était qui? et puis la groupe baza du nom baza combien voilà parce que voice babi et puis la kati ya go il y a une chose il faut on appuyer Cataléa pour garder ka silence te ba ba mona ka ke mutu mona kwa kipaka makambo te to abeta tukara ezara bien non eza bilo mususu il faut senga yobo leka oloba nani ndeti na promo boy eza simple pona minute moto ba mapete na mabanga ezali photo za ba confirmation te mais so tali na kati so na ba miniature partout o chaka tanya ateki ba voice oui coach eza na problème te tout le monde na mina musu ba siba mbami ki mutu be toka na mutu pa ayebi ne pa pe innocent mais eza ke dina na moko alega force wana atinelaki yango tanya ezalaki na kati ya groupe te bafalaki te nazali koenregistre ezalaki comment expliquer biso wana to biso tokozaningisa ya kobamba te na mabo moto akotika mpe tana aleka aza te po tokote tobaki yosala mabe yo motu ozoluka séparation soki ezaki force batinelaki ye arépondaki nini parce que so tootonga ezalaka toujours na fe chale na fe chale ye tana soko alobaki nini soki dinana aboyi kobimisa tana ta mosu aboyi kobimisa moto est-ce que Tanya nde moto azali kosolana dinana ekosisa kwa dinana aleka ayebisa biso clair explique biso motu nini oyo abandaki kosolana na telefone mpe komakela niveau ya Tanya akoma kobimisa bafoye mpo neti biso tofalaki boye tobiki force nde biyimbe moto akomisa koza sara masiala parce que ye moto azalaka trop na ya dina ye mpo tobiki si totali dinana tomoni sara masiala mais toza surpris ya koyoka ke Tanya mpe moko abima wana esenga siko dinana ye moko aleka explique biso ape biso vraie version yoko mpe epesa biso ningisa toya kosala yango baanalyse parce que ezelo mo eza mabe na mona théâtre eza bato baza na baozoka mpona kodivise soki dinana atongaki na Tanya mpe alobaki esenga na dinana aleka aexplike biso oyo elekaki entre bango na groupe mpe bango mibale mpona nga kuna oloba kotonga te kotia koma na niveau abimisa makambo wana seke bapozaki question par rapport yelo moko omutu akomiselo omoto afanika boye omoni sila na voyage nanga boye ezalaki na question moko eyaki po epesa réponse parce que eloko wana ezwi ampleur makasi par rapport ya personnalité ya dinana oui c'est une fille la douce baraté elle est réservée tout ça mais mutu soki aza douce elobi te ke akoki koreklame eloko amoni mabe mutu akoki kozala alobaka te il est doux atalaka mamu nyonso na miso mais ntongo na oyo osola no ayebiki nanga nazalani na confiance mais namoni eloko boye esali oloba il est doux bayebiki azalaka doux mais cela n'empêche pas ke apartage mpe na mutu moko boye azala doux na bato nyonso te aza na motu moko boye afimisaka makambo alobi eloko wana eshoka yenga mais sikoyo tobamba kaka Tanya yango mabanga mutu oyo dina na sola ye na ye mpasi confie na ye est ce que ezalaki ye Tanya to ezalaki mutu mosusu
Bon, je ne pense pas que Tina a la confiance en lui avec de la taille, pas comme on va taille, ma camunion, c'est pas qu'elle va en s'arrêter. Si Bazo, où est Tania premier alors? C'est ça. Moi, il n'y a pas de preuve. Il faut expliquer que non, parce que la mission monte, comme vous avez salué et a dit non. Attends, tu pas innocent. Jusqu'à présent, à ta présumé innocent, attends la justice. Justice avec la commission pour la preuve. Jusqu'à présent, Tania a présumé innocente. En attendant, ma mémoire. C'est-à-dire, maintenant, au Comone et Zali a sauvé honneur en aïe. A sauvé Comone parce que dignité va se marmoter. C'est à elle de venir nous expliquer. Attends, la TikTok, attends, mais c'est pas oublier. Je ne parlais pas avec Tania, mais j'étais avec Tania. On va comprendre que oui, c'est soit Tania, soit la personne qui est là sur la naïe. Très bien, merci beaucoup la réponse et merci de l'intervention. Merci beaucoup. Bien la vision à ces mes condoléances à notre artiste chanteuse Cindy Le Cœur, maman. Zambe vraiment a consolé la famille Mobimba. On est de cœur, on est ensemble. J'espère que ce n'est pas facile, mais avec Dieu, on va consoler la ma balle. Après ça, dans ma table, la chanteuse l'artiste Cindy Le Cœur. Comment arriver à mais selon les commentaires des gens sur l'internet, on dit que le padre a Betty, leader a dit tous. On va faire ses mots d'été, tout ça. J'espère que le monde a gagné. Ouais, la Zach, mais claque le ballon pour. Là, vous avez présent. J'étais là présent. En tout cas, on a profité de ce que c'est pas comme la famille artistique. La famille biologique, il y a la reine star, Cindy Le Cœur honorable, Mamassi. Honorable. En tout cas, on a évité Congolais sur la salle de son déni, on a évité. Des fois, l'homme sous et c'est qui s'accade, et c'est qui s'y ozakina eloko oloba en tout cas biso tozalaki wana na secondaire tobandaki événement ebandeli ntina suka ilo ezanga biso kati okende na cimetière tozalaki wana tomonaki arrivé bamusicien oyo bayaki po baprésentaki wana kobeta faire egola kobeta Félix Oise kwa 12 en tout cas nayebi te soki bato baolo bango na ndenge nini nayebi te soki bato bazelaki na matanga na faire egola na Félix Oise bayamba na bakwea na mabele soki to nini nayebi te soki bazalaki na besoin baki bafanaka place moko ndenge Félix Oise apesa verse walataki apesa ye apesa faire egola obe ezalaki nia en tout cas moi je n'arrive pas à comprendre parce que ozalaki le plus important bapesa na mbote. Oui, donc faire egola ya apesa ki mbote biso tomonaki yango na bacaméra na biso apesa ki mbote ozalaki importe yango wana mais nga na comprendre bato apetaki 12 kwena bwe basu non bayaki matanga bayaki baye epa mutu esengaka te fo bafana bakangama basolola soki ndenge nini te toye na matanga soki tozala baranki na biso ya biso mibale eza ya biso mibale libanda mais donc toye na matanga wana te ndenge bato baolobela yango ndenge omona te ndenge baanalyse mosusu epesama ata soki bazalaki na baranki balingi balakisa yango wana te enyoza pesa bango mibale me bayekolanda waza bongo jeune sere na bango akufeli mama ata baza na barankine baomanifeste yango wana te oyo ezalaki important faire apeki mbote esili yango wana soki mbi bolingai neti nini plan Félix Oise apesa ye sak nini verse alataki to alongola bagana apesa fere mpo alakisaki basolola tolinga atuka nazokompona yango te likambo yango ebouge makasi eningisi vraiment donc eningisi makasi komonaki oyo ezalaki important mbote nga namoni mama katale nga nazomona donc na mboka na biso soki ebate ifo bazwa film wana kobetaka biso bien de donation comprendre film esimba oyo komika likambo motu ye moko azwa conscience ate ya matana nzoto ebongo achange je tiens d'abord à rappeler que émission oyo eza émission moko ya bonne humeur donc tolobela bato nyonso ya te tosala parti pris oyo toafana nga na afana motu te nalingaka bango nyonso nalingaka wasekwa nalingaka ferekola nalingaka fali nalingaka ye moko kofi olobi te nalingaka Cindy. Moi je dirais au contraire que nga namona ete réaction ya papa na biso kofi nde mabe envers wasekwa. Ah bon? Oui, je suis clair dans l'ordre bango nayebi ke baprofitile baya ofingaka mais dans le bango vérité baofinga te awa tofinga te oyo eza boni te yo ofingaka te me bango na yasi
J'étais là au début de la manifestation, au début des obsèques, je peux dire. Pour faire avec nos têtes, signer avec nos têtes. Et bien, comme nous sommes avec nos têtes, donc tout ça, quand tout le monde a chapelle, tout le monde a qui fait la part des musiciens, des bailleurs Kofi, aïe la mise nanga. Wase quoi, Gali. Pour voir Tchara Gali, bah on l'a Gali, Gali pas ça musicien pas ça. Faire et bien la mise nanga. Kofi aïe a fandi la fini. Moutami balé baya kezaki. Wase quoi, na Gali. Gali vu batende bazalaka ba Hollanda musicien, le comme mon gars jeune musicien, ba on va se faire la UPA. Bakangé na ba déranger moi kende zalaka ka alors et ça là que Wase quoi leki. Wase quoi aye apprécié la biso mbote. Wase quoi afandi. On a la monnaie qu'on m'a fait de la part des Kofi. Parce que tous les musiciens au Baya qui appellent ça mon kit. Après c'est mon place non assieds-toi ici fanda à ma droite ou à ma gauche. Mais la Wase quoi appelle ça qui kit. Parce que quand la mbote Wase quoi yemo quoi a mis sur une place là afandi. Donc on va me dire que non en tout cas pour nos musique. Pour ça ta a mais la pas quitter ça qui fait. À part dès que tu oye va fanda qui na city. Alors le balé non approche-toi ici par rapport à ba quitter ça qui fait. Alors ben est en côté. Gali a pesi mbote. Afandi si Gali, a pesi Gali kit. On a ngana quand on oui, a pesi Wase quoi qui j'ai des images, nga mo place qui on a présent. Mais après ça qui Wase quoi qui. Mais il faut comprendre qu'il y a aussi a couvert le moment beaucoup mais il a pesi qui Gali kit. Plus grave encore. Parce que la carte sur on a battu au sein featuring on balade. Oui. Je pense pas qu'il y ait problème mais bon ça la naïveté. Ah ngala ngwaje na za boya ndia on tolo mapeka hypocrisie na mbe pourquoi ça fait clip mais lo mo la kati zaka so ba tu zamba sala biso donc on s'appelle clip to yamani na ici c'est la bonne humeur donc on s'appelle clip to yamani to balaka na mapele mais il y a des choses on etika na la kati na biso to bimisa yango te to posa na pete so que to lo bagé ça na cadre batanga ndenga ya mefe ekola alinga sala la bakunyo. Plus grave encore lorsque fait ego la yé et reste moi j'étais nia ça dans la peka moi ma yé très sage azaki sage manga sinon lelo oyo balinga ba lobande balinga ba traiter de tout non faire ego la temps yé a coûté déjà Gali a fandi a coûté na papa a fandi a pemé na Gali a coûté mama si poste a couleur voilà a coûté mama si a coûté kofi le bide a coûté na ya nani comme l'équipe ngai a fandi na suka kuna muta ya nani ya kofi wana afandi kiti zalaika mongo tikala ya mongo aya pesi kofi mbote kofi tonga zimbote ya faire siri aya pesi mamoka fanda asenga ntonte ke mabatu so bazaki wana aya se mamoka fanda faire des communautés sages à moins que ah wana aussi ba touche ah ça me la raille faire le pelo kwa zaki sage à Monique ah wana yo aussi ba touche tant à pesi fadi nani kofi mbote ko faire les gars fandi ça est attirer maman attention qu'il y a des gens qui bazaki pemela ko fona pesa mbote apesi batunyo so bazaki apesi costa couleur apesi ba fona bazaki mo fandi apesi Gali si faire des passages mais de l'eau ba bon finga et ba lobani ma mère to sali banali autant on met de quand on sali pas analyse moni mais des gens au bas il y a ma belle vous avez pas fait ils n'avaient pas fait. Alors que si vous avez un problème dans Wase côté ah peut se quoi mode mais des gens va commencer à peut se quoi mode mais bon essayer peut imaginer pour compter après confier ça après si papa Costa Couleur après Costa Couleur Gali après Gali Wase quoi bon si quand on ça peut déjà Costa après si Gali tu comprends que on peut ça ne quitte pas parce que donc peut quitte pas tu Wase côté là mais pourquoi parce qu'on n'a pas commencé on va faire des mots ma faire des pour la musicien on va aller na kin va se présenter des points niveau na banté. Il y a beaucoup de musiciens qui vont à Kin Awa mais va se présenter. Non seulement qu'on se présenter, pardon, non seulement qu'on se présenter, mais tout le monde a artiste à Koufeli, moi qu'on postata. Qu'on souhaite à en tout cas, et pas on aura des signes de moni en côté, n'a pas artiste à Boba la biso. Tout le monde a premier degré. Premier degré à maman. Tout le monde a tout fallu pour te dire qu'il a fait rigolo, la te dit que ça là. Mais faire rigolo à Koufeli la petite fois, tout le monde a fallu à postal. Pourquoi pas Cindy le cœur? Ba maman bilabel nyonso na banani nyonso wana nyonso wana wa kufela za premier degré pour atako posta pamba ba poster ba mona nekate mais faire rigolo aye bolibo créer que problème mort boy et si comme problème ça qui tena yemo ko wase quand on yoka makambo azoka mabi o mais pesa nga mbote ce qu'on peut on faire ça ndeni ngai nde sur no remarque na ngezaleka et pas ya fina biso mo pa mo ko sipona ngala moneke moi
indifférence ezalaki na mpona ya wazekwa mpona grandeur ya wazekwa normalement wazekwa efafana pembeni ata na place ya vie costa couleur mais moi indifférence wana kaka nde na part na nga namoni bato balobeli yango te ntango moto asali mabe fo oloba ne mpe kaka te fie osali mabe mbala nsima mosusu ayeba ndenge ya kobongisa yango mais bino sikoyo moto asali eloko te nde yango wana bino nde moto mpo bino bozwa atake mais non c'est pas possible. Très bien, merci beaucoup Nabandéo Nabiso pour l'intervention. Merci vraiment, monsieur Filma. Merci pour votre invitation Nabiso. Pour la participation à Beno, pour accepter l'invitation. Pour honorer Bisso na émission Nabiso à bonne humeur. Merci beaucoup. Merci à Natalia, merci à Clara pour mon ami. Zambé Abakisa Bamaye les bélés pour analyser ça. Amen. Analyser ça donc. Il faut m'aider Bakisama. Merci beaucoup. Merci Nabalani Nabiso et partout dans le monde. J'espère que vous avez possédé là. Ma campagne bandi biloko kitoko bandi. Donc zoom bandi otoka. Nani a kolia par ya nani ezali. Donc vous avez toujours branché ce côté focus toujours. Donc beau commenter, beau aimer, beau partager l'émission. Ma campagne bien zakoya. Donc merci Nababa qui a partout dans le monde. Film et asike Zoya donc ok est déjà pour nous partager affiche au Zelango biloko bien ezakoya na sima caméra merci na Brice merci na balani nyonso ya MK et Yokani TV Nzambe apambola biloko dans la prochaine numéro ciao bye. Ok merci beaucoup Je vous en prie.